situation ya Congo ebongi situation ya Congo Kabila sali soki banzela soki nini banzela yango nde Kongola linga liaka na ye banzela yango na butu bozo kende bozo pindola ba goudron o basali bino na nzela po liaka na bino c'est ça que nous supporter équipe ya mat un pasteur OK ko supporter équipe ya mat ozo pesa bango ba mbongo mais mbongo o ya ko bima po bo memande ko na tana Afrique ici des années botana basi misato mine ozo kabela bango ba mbongo mais mbongo ya ko memande ko na bino na Afrique ici des années ils a participé na basani na Zambie mais ata mon côté alobela likambu ya frère wana banda e bandeli nanu tomona te Kazarema azali awa opretendaka koyamba ba témoignage ya bato bakongwa mi bandoki bakomi bana Nzambe makambo ebele ba musique ko biso balibome ya bato maintenant tomoni te Kazarema oyo ata ya Congo eki kozwa image ya frère wana elakisa na kati ya Kazarema tomoni te mais Nzamba kozongisa na ndenge wana te Nzamba azongisa na ndenge wana te www.masolojessica.com naye na lisolo oyo etali ndeko na biso moko azali na kati na Congo na kombo ya Aimé Makembo ndeko na biso wana vraiment azali gravement malade kasi tokoki kobanda lisolo ne mbala moko te tokopesa sango ya mawa vraiment oyo ekweli biso na kati ya Europe awa tozali na ndeko na biso vraiment mobundeli azalaki moko ya babundeli ya mboka ya Congo na kombo ya Philemon Ndombele na kati ya Angleterre kuna na Londres ndeko na biso asili kozongisa molimo epa ya Kolo Nzambe vraiment bandeko liwa ezali pona biso nyonso lelo ezali tour na ye lobi ekozala tour na yo lobi ekozala tour na ngai mutu na mutu kaka ndenge tobotamaka ndenge pe tozali kokufa kasi tokobosana te na kopesa ba condoléances na famille ya ndeko na biso Moei na famille na bana na ye na mwasi na ye pe na ba camarades na ye na ba ndeko o nyonso bazalaki kobunda na ye elongo vraiment ba condoléances ebele na compte ya masolo ya sika totika ete kipe molimo na ye epema na kimia na bisika azali si na biso ya mokolo lelo ndenge na buti koloba na ye kolobela ndeko na biso azali maladi na kati ya Congo ndeko na biso na kombo ya Aimé Makengo azali maladi na kati ya Congo vraiment gravement malade bandeko oyo akomi pembeni ya liwa akomi pembeni ya kukufa kasi maladi yango bandaki ndenge nini tokolanda na image oyo ezali kolekana ndeko na biso azali azalaki oyo azali chantre ezaka na makambo nango vraiment mesa passe de tulobaka montre tumezuta na maboko ya bato eza pasi kozwa pena basoin mpenza basoin po pasi ezaki aire moko ozwi okomi pene na koloba lelo ozosala ngai reportage naza ta na complexe te complexe te obakosuporte eza te ozomo eza pasi vraiment mais ta baotika loyeba ye
problème ezaka donc nazobika kaka na ngolo ya nzambe. Obika na ngolo ya nzambe bon obika pe kana ngolo ya nzambe biso tozo espérer toujours surtout nga na espérer toujours que frère ma obika toujours na ngolo wana nzambe azopesa yo pema wana malgré nyonso to baoluka talaka babimisa bapota basala boye mais nzambe alobi te natika wana noza na envie donc obika toujours kana ngolo ya nzambe wana kasi frère na yebisa biso pendant combien de temps o constate ki pota oyo ekomi ebimi yo boye pota oyo alokolo panda 2 mois yango moka opa balongoli ngaka motema mosukola eza te nde bapo ndenge eza bapotela bapamusanga spesiale yanga mwa baposo mona makolo tanka balongoli kaka poso wana lelo lobi kote bino donc elelisini banamemi na ndako popote koobima soki kote ebima eta balongola ye poso tunga toyeba me ta balongoli poso eloko mo ezalaki te me lobi nango côté ça. Ok, maintenant le médecin, qu'est-ce que le médecin a dit? Le médecin, le médecin entre ailleurs, le soigner kaka. Après si suite mort qui non se dit à quoi et tout. Azo soigner kapa na epo na ye, bango médecin ko na ye. Si hypothèse qui na on a assez, au somme des qui likolo bon. On a ye za bon. Ya on ba position pour la lela. Ya ngope mtego. Bazo protéger même Congo même année parce que ça fait 2 ans vous avez en position les risques pendant le soka mu Congo pe les zuika pota les sous na comme sur un problème na on va tela ka nzamba suna vraiment. Ok, merci beaucoup frère. Mais le médecin, qu'est-ce qu'il nous rassure? Je sais que Dieu est là et il est le vrai médecin. Et moi je crois qu'il y a vraiment je vais à Rafa qui a oublié qui ça. Et qu'est-ce que le médecin a eu le banini? On promet médecine. Côté médecine, pena évolution ezali. Oui. Parce que nous tous les antibiotiques comme casse. Oui. Antibiotiques comme casse ça dit que être traité dans le poisson tellement l'icolo est au boucan. Eza obukana likolo vumeza awanyonso awanyonso muku ezati muku est déplacé to ebukani na mwebimi na potao donc muku ebukani ebimi soit pesi ba antibiotique ebotisaka même muku oui mais si muku wana pe ebotisa yango esinga kupote ufeka ukalisusu fuba no ba opérer nandeko na nzambe kaka et c'est une opération fuba opérer bo zumsa mukwane vraiment fuba opérer donc passe nana makamsu na nzoto na baka nzamba su vraiment parce que les molécules peso ça mouvement mabeli susu les faits à la position mon corps eza likolo ate lambango ndeko na biso azalaki musicien chrétien oyo azalaki chantre ya nzambe abandaki koyemba muziki oyo biso nyonso toyebi ezali muziki ya nzambe ntango abandi koyemba yango ekomaki na mokolo mosusu ndeko akomi maladi ndeko na biso maladi ebeti ye ndambo azalaki nango oyo abomba azwi traitement ezosimba kaka te ndeko maladi ebeti ye vraiment evandisi ye na ntango wana aleki na bilili asengi lisungi epa bandeko oyo nyonso baza na libanda ya mboka toyede ye bambongo mpe ekendaki ndeko azwaki traitement azongaki sante na ye mwa ya malamu me mikolo esili koleka bandeko namoni image balakisi image ya ndeko vraiment soki otali image wana vraiment ekosala yo pasi ekosala yo susi okolela baimage oyo pardon oyo ezali koleka na vraiment ezali baimage moko ya pasi ya susi oyo vraiment tokoki koautorize yango te na monoko ndeko na ba image tozali kolanda alobi nini ndeko alobi ete hôpital na Congo ezali te na Congo traitement ya malonga ezali te
malgré bambongo oyo diaspora tindi mais esengeli na ndeko vraiment abima na kati ya Congo akende na Afrique du Sud pour akende kozwa vraiment traitement et kosenga vraiment ba démarche wana belé pour te to bimisa ndeko na kati ya Congo akende ata na Afrique du Sud akende kozwa ba traitement na bandi bino nyonso bolandi image ndenge esili koleka ndeko na biso alobi nini susu na monako na ye alobi ete abanda kobela amoni ata mosali moko ya Nzambe te oyo aye kotala ye bandeko na ngai amoni ata baninga na ye oyo babetaka na ye miziki te oyo bayembaka na ye miziki moko ya Nzambe baye kotala ye amoni ata motu moko te toko solola na likambo wana oya basali na Nzambe oyo ya biso ya Congo ekomi likambo nini ekomi na basali ya Nzambe ya Congo vraiment tozali ko regretter soki tozozongisa bino kaka tango nyonso na Bible po Bible elobi na biso aimez-vous les uns les autres soki bozali kolinga mutu oyo bozali komona na miso te ndenge nini bozo betela biso tolo ke tolingi bolingi Nzambe veut dire eza makambo ya lokuta ndeko na bino abetaki miziki moko na bino ndeko na bino azwi problème avandi wana ata lisungi ya mutu moko te ata kutu visite ya mutu moko te Marie Misamu oza wapi pour la kosala banzembo ya koyembela bato ba premier épisode deuxième épisode troisième épisode bata liboso bambongo wana bozo zwa bokoyede bato te bozo zwa mabonza bamukuna ba Denis Lesio mi bengi prophète de la nation musala nino salaka mabonza ya bato bozo kozwa tango bozo zwa ka mabonza bozo ka badimi ekendaka wapi mais musala mbambongo wana ezosenga na bino bosalisaka bato soki mutu azwi problème ube mundimi na yo azwi problème ube mutu moko azwi problème ndeko moko azwi problème il faut kosalisa ye bambongo wana ya mabonza ya badimi eza mpona musala wana bolobaka musala na Nzambe nini etonga ndako non eza mpona kosalisa ba oyo baza na faiblité ANCC groupe oyo basala ya musicien chrétien ye aza mutu na biso te azalaka membre te vraiment bana na Nzambe basali na Nzambe soki likambo esi muninga il faut azala membre na bino ekomi nini moziki ndeko yo azali kokende na kufa kokufa na nsima tomona bino boyena ba veste boyena ba voiture kitoko oyo Kabila apesa bino boye kolakisa bokomi koloba ba témoignage lokuta azalaka frère moko malamu azalaka frère moko boye vraiment azalaki na likambo na mutu te surtout yo frère Patrice yo mtolinga ko témoigner ka pona batu makambo lokuta o témoigner ka pona frère Mbuta oyo bino moko bo soki botelaka e poison azalaka contre ANCC na bino ale na sima boye ko tele eloko mabende kwa kufi ye moko frère Mbuta na teva lobaki yango bino na ye Patrice boyo kanaka te mina tangu ya liwana ye tala ye wano ye oye ko sala nini ko témoigner azalaki frère moko malamu et pourtant na mokili bonde ko sola te ba hypocrite o bozali hypocrisie o bozali na yango na biso pe ba congolais mibali basi tozali kotombola makolo na biso tozali kokenda ba église oyo ezali komona na déjà ke eza na misala mabe te mobali ozwi mwasi na oma otiki pe ake na église ake kosambela po amemela yo nini sala bilan banda mwasi na akoma kokende ba église sala bilan mabe nini memeli bino na kati na ndako po bozokende kofréquenter bato moko baza déjà mitema mabe ya originalité moto motema mabe akote ya yo belese mabe ata dali koloba maloba ya kitoko na munoko mais oyo koya kozwa yo ekozala toujours maloba ya mabe okomona mutu alobaka maloba ya kitoko mais bato balandaka ye comportement mabe aza mabe ya bomba ninde na sima
ndeko na biso azali maladi, ndeko na bino azali maladi, asengi lisungi, mukuna ozokende ko supporter équipe ya mat, un pasteur oke ko supporter équipe ya mat, ozopesa bango bambongo, mais mbongo oyo ya kobima po bomema ndeko na bino ata na Afrique du Sud eza te. Boza na basi misato mine, bozokabela bango bambongo, mais mbongo ya komema ndeko na bino na Afrique du Sud ezali te. Eza pasi pe mawa na basali na nzambe ya biso ya Congo. Ndeko aleli bandeko, ndeko aleli na diaspora, ndeko azali kosenga lisungi, na meki kobenga na telefone, me na yebi te ayambi te, na meki lobi, na meki 3 fois mobimba, 3 jours mobimba, ndeko azwi te. Na yebi te soki sante yango ndenge nini ezali sikoyo. Na ko rappele na mona ki susu image moko bolimbisi, na mona image moko susu na kaka na internet awa, eza na mwasi moko a beli aki maladie ya rein. Ko bela beli bandeko ya ba site na biso kaka baleki na TV bapesi information, mama oyo aza na posa ya lisungi to salisa ye to aider po azwa traitement. Ezalaki vendredi moko boye, après basisika interview mama wana samedi akufaki. Mama wana akufi 2 semaines eleki, esengelaki lisungi basengaki mbongo eya po bakepesa mama wana azwa traitement. Bapesi na site wana internet, bata diaspora bapesi mbongo na site wana internet, eke na ndako ya mama wana ekende boye bayebisi esango keno mama asilaki deja kokufa, esali deja 2 semaines. Elo na libeta lisusu te. Ndeko wana internet azali kolakisa bilili na TV, aye na enveloppe oyo bato bapesaki ya diaspora, aye na yango. Apesi bana ya mama wana, ombongo uti na poto yango. Bana mama wana bafunga na kati $50 bandeko nanga. $50. Oh non, bato ya poto bapesi. Vraiment. Mutu azana maladie ya rein. Asengi lisungi. $50 on eza ya mutu moko. To ya batu 15, to ya batu 10. Na yebi te na moni kaka $50 ye na maboko ya mama wana bandeko. Tozonga nanu ntango toyaka poto kala. Tango poto ezalaki na tango akala, tosuka tala baneno na 4. Banda ba 80 na 4. Mais Congolais ezalaki maboko makasi boye te. Congolais ezalaki maboko makasi te. Euti wapi? Toko kosenga lisungi. Boko makote ba €1. Boko makote ba 50 centimes. Et pourtant na église boko ne kotaka mabonja chaque jour batu yango bazozongisela bino eloko moko te. Na tango pasi pasteur akokima yo. Congolais akomi maboko makasi. Na yebi te soki eza likambo pasteur batia bino na mutu état d'âme. Yango ekomi sabino ko banga. Po bosungaka bato mosusu te. Obi keso na sungi ye. Tango so aza na endoki. Tango so aza boye. Akosala nga mabe na mbongo. Mais non, bongo pasteur oyo uza kosunga ye. Pasteur oyo ayebisi yo likambo état d'âme. Ye. Aza ndoki te. État d'âme na yo yebi. Pourquoi yayeba kaka ba état d'âme bato mosusu? Oyo aye moko pasteur oyebi mbongo ozokende kopesa ye. Oyebi. Soko oyebaki ndeko nanga ke malheur oyo oza nango na ndako na yo eza pasteur moto akoza yango okosambela lisusu te. Na kamwe kala tomanda ko aider n'importe qui. Oye na ndako muninga boye olali outi même Afrique oye na poto boye omona make muluba yambi yo mukongo yambi yo melelo te lelo bokotisa même tribalisme. Pour ça lisa muto comme kotala ekolo. Eza malamu te. Vraiment eza malamu te, eza likamu moko ya kobeta sete. Bandeko azali kosenga ndeko na biso eme makengo santé azali nango vraiment santé ya soni ya koleka liboso na TV, mais aleki parce que azana posa ya lisungi andimi ayoka soni wana. Mais
tala lelo oyo azokende na kufa nayebi te soki tosala ndenge nini toyebaka peuple congolais nyonso oyo tosalaka na mokili ya malamu nzambe azongiselaka biso nzambe azongisaka kokasa teke no mutu wana asalisa ye akenda kotonga nga akenda kofinga nga oui aza mutu c'est normal mais nzambe akozongisa yo na ndenge wana te nzambe azongisaka na ndenge wana te un jour okokwela maladi moko boye okokwela likambo moko boye koyela yo mais okokamwa ndenge likambo wana ekoleka okokamwa nsimaki te likambo oyo vraiment ekokai koleka mais lekani parce que osalaka malamu moko boye nzambe akaniseli yo tofungola mitema na biso tofungola maboko na biso moninga azali na pasi tosalisa ye tosalisa ye kala ezalaka bongo kala tobandaki koyokana ezalaka bapaster baye kokotisa division oyo kati na biso tozali kotala bato bazali kokufa me twana bambongo na poche me moto akufi pembeni na yo ozala mbongo ifala kopesa abika tokoma lokola bandoki sadi biso bakongo tokoma lokola bandoki tolingaka kaka moto akufa po tosepela moto aza na liwa pembeni na liwa asoluka lisungi tokomi kokende kotonga tonga tala kutu ndenga kondi on faisait maladie moko ya mystique on faisait la boy maladie moko ya mystique to tongi sans to pesa ta lisungi ende kwa kokufa yo muta liboso oyo na TV ngai vraiment zalaki garçon moko malamu ataki ndeko moko malamu vraiment tozalaki na ye non wana ezaki motema ya mabe nzambe alingi bongo te tozosongisa bino toujours na bible po bolingi bible mingi tozosongisa bino kaka tozosongisa bino bolingana bino na bino moninga za na pasi salisa ye kolinga pe tazongisela yo de toute façon ça sert à rien salisa ye kanga misu lekana lobi nzambe akozongisela yo ndenge na uti koloba nzambe azongisaka kanisa na vino eza makambo kutana nango ebele soko salisaka bato tango susu na Kinshasa tango susu na Poto mais okomona kaka be makambo zoyela yo ozosote yango za lokola ozobeta Nintendo ozosote yango mais muto asalisaka te problème koyela obe bu okangami problème wana elie yo eleki yo tellement na kilo yango si je vraiment nayaki kobeta c'était pour na mokona lelo pour na ndeko na biso makengo vraiment azana posa ya lisungi wana vraiment to fungola mitema to fungola maboko liboko moko te za ya bato ebele lisungi wana il faut to sangana vraiment to pesa ya lisungi wana po to moni mingi na biso awa babengisa ba musicien bazo bengisa ba musicien ana poto musicien ye na poto awa saleli babenga nini attestation d'hébergement aye awa na poto musicien ona na kolona maboko aye na sima komo bimala mwasi na yo na sima komo bimala mwana na yo na sima bebisi ndako na bino amvute ndako na bino mutu abongo osaleli ye pe nini obengisi ye awa na poto po aya kobeta me ndeko wana aza na posa ya lisungi bozotike bongo akufa akokufa tomona bacondoléance eza malamu te ya malamu te to changer pour la likambo wana yango si je na yaki nango vraiment pour na mokona lelo ndenge na buti koloba awa tozali na ba site ebele ya nzambe oyo même ba pasteur awa na kati ya Europe il y a des pasteurs beaucoup de pasteurs ba chantre ba nzambe nzambe mais ata moko te alobela likambo ya frère wana banda ebandeli nanu tomona te Kazarema azali awa opretendaka koyamba ba témoignage ya bato babongwami bandoki bakomi bana nzambe makambo ebele ba musique kobimisa ba libom ya bato mais nanu tomoni te Kazarema oyo ata ya Congo eke kozwa image ya frère wana elakisana kati ya Kazarema tomoni te bozana posa ya nini mbongo talipo ede mutu fo mbongo
yango na boza ko tambola te yango na boko marcher na vie na bino te po bozali ko tia mbongo liboso ava ya kosalisa mutu non ezali malamu te botika ba comportement wana yango sujet vraiment na yaki nango kobeta sete na mokona lelo vraiment to edende ko na biso asa na posa lisungi ya kolia te ya kozwa traitement na Congo ezali te na ko condamner lisusu ndeko na biso o azali na États-Unis mutomboli kembe. Comment ça yo oza na kati ya États-Unis oza na possibilité ya mbongo to boite mais oké na Kinshasa oké kotonga hôpital oyo batu 2% pamba ya ba congolais o ba député ba kokota kuna et le reste ya peuple yo ebi place ya peuple congolais te o ebi place ya peuple congolais te oké tonga hôpital o te cher oyo mutu pa kota kuna il faut ba $2000 il faut ba $2000 mutu pa kota na kati ya hôpital mutu mbuli kembe po basala ta bataza examen ya pamba non et pourtant pays za pauvre pays za la possibilité te tadi tozo zwa biso ba noir poto kenda kande ko nyokola to komisaka vie bande ko na biso na difficulté ezali malamu te même ba joueur batu mingi boka to yo kaka so peza ka solo so peza lokuta mutu boye mutu mbongo mutu boye mutu mbongo mais mbongo na bino bosala ngonini kaka kozoka basi bosungaka batu o bazana posa ya lisungi bosungaka liwa ezali pembe na biso tuto ozali ko kende soko ozali ko sunga te ezali malamu te surtout cette mana linga kina beta na basali na nzambe oyo vraiment ya Congo vraiment ba mukuna Denis Lesi ba Soni Kafuta bokoma pe dena ba politique bokota dena ba politique ba pesa bino ba mbongo boliaka chaque jour pona ko sangisa ta mbongo soko boyeta yo moko boyoka na bino nso bosangisa mbongo bo sengela moninga mo visa ya foi d'ici ya kende vous mettez pas si peu mawa mingi même ne bande ko bazali ko lobake situation ya Congo e bongi situation ya Congo Kabila sali soki banzela soki nini banzela yango nde Congo la linga liaka na ye banzela yango na butu bozo kende bozo pindola ba goudron o basali bino na nzela po bo liaka na bino c'est ça e basali lo nzela o sepeli nzela Kabila zo sala nzela te hôpital fezala ya kitoko o peuple ni soto na possibilité ya kokota kuna azui traitement ya kitoko social il faut ezala tellement que biloko wana ezali te congolais comment koloba même oh non biso to mesana biso kaka boye quel peuple boza peuple nini pasi na yo oh non biso mesani kaka boye nzala na yo biso mesani kaka boye hôpital biso mesani kaka boye non peuple nyonso atelemaka bandeko na ngai batelemaka na makambo wana bango bazali kolia bino bazali kolia te bozali kotala nzamba kosala vomeza pasi pe mawa yango si je na yaki nango pona ndeko na biso aimé makengo téléphone na ye ekoleka na ba image o nazali kolakisa téléphone na ye ekoleka wana bo benga ndeko na biso o azali na possibilité vraiment ya ko sala tout asala ba démarche pour atinda ndeko atana na Afrique du Sud ekozala malamu vraiment pe esengo mingi nzambe akozongisela yo kanga motema te nzambe akozongisa po azongisaka na ye na ba okoyeba kutu te mokokamwa kaka vi na yo okoma kozwa ba chance ya mystique bateli yo poison omona boye esimbi te mpo kaka osalisaka bato mutu moko boye mpe kosalisa yango kolinga te soki osalisi olobaka ke nga nasalisaki soki osalisi omatisa mapeka non osalisi kanga misu lekana yango vraiment nde nauti koloba sujet na yaki nango mpona mokolo lelo vraiment nakosukisa na bambote nyonso na baoyo balingaka ngai baoyo balandaka ngai nakobanda mbote na ngai na Goliath Black Mumbele kombata Goliath Black Mumbele bambote na oyo bisika ozali mbote na ngai na Bal Flori mbote na ngai na Ize Bafola Ize Bola na kati ya Luanda mbote lisusu na Maître Colvi Wankovia na kati ya France mbote lisusu na Mikili Makambo gouverneur de Rabat J d'Orange mbote na yo na Presto fiancé
mobali oyo azali na beauté ya basi na kati ya Allemagne na Düsseldorf. Merci na bino nyonso na ndenge bolandi ngai vraiment tofungola maboko tofungola mitema na biso liboso ya bandeko na biso surtout ba oyo bakomi mana kalo ko ya ndeko na biso Aimé Makengo vraiment tosalisa ye vraiment na bolingo nyonso ya Nzambe po toza baleki nzela tokoleka na biso vraiment bisika na suki botikala malamu tokomi mbala ya sima. Au revoir. Cansa